TV, Bonelso, Polana de show, Mana Congo, Polana de show de Nare, Mana Congo, Polana de show de Nare TV, Mana Congo, Polana de show de Nare TV, La Pota Amerique, Polana de show de Nare TV, Mokili Mondima, Polana de show de Nare TV, Polana de show de Nare TV. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé ensemble. Kakane te partage Ranabino. Papa, maman, Simba na bokebi. Na kulinga Olanda histoire très bien. Au comprendre loko moko. Mais avant de betali solo, na ko rappeler mutu moko bongi sa cloche de notification. Na moni maman msusu a komenga bi des shows, tozo zo ba notification ba émission te. Bande comme ça, tout à coup, la émission en direct, lobby mi balé, bango ba obenga lelo nde ba obenga pour participer à l'émission. C'est-à-dire, ils ont ba erreur par rapport à la cloche de notification. Cloche de notification de YouTube. C'est-à-dire, ce qu'on s'abonne lelo, le plus important, activer cloche de notification, toucher ngonga na yo, ils ont des traces de vibrations likolo. Ce qui ngonga no, ils ont des traces de vibrations, ils ont dans les bons. Ce qui est bongoté, toucher un sous pour la deuxième fois et repérer des traces de vibrations une fois acceptées par toutes. Attention au landara des choses, sur autant la en retard, ça veut dire ngonga na yon des un problème dans zo l'axayon parce que c'est de notre tâche. Batunyo so baebi YouTube bien te, batunyo so baebi réseaux sociaux bien te, to ça l'effort to l'axapé ba maman na ba papa musus o baebi te. C'est-à-dire quoi? Cloche de notification, et l'igno batango s'abonner au monde ba o l'axa ngonga na yo paf, voilà. Ngonga ifo eza na dessin likolo. Mena bangonga msusu eza na sin mibale wana likolo te ata na koti émission en direct. Yo koyeba te. Oya obenga nge émission ici sili tout ça donc ça fait pas propre. Ata otala ranga ozwaka notification te. Toucher lisusu likolo ngonga na olobela ngonga na lobi eloko msusu te ngonga ya pamba. Toucher ka likolo ngonga pour la deuxième fois on peut so démo des options en fait. Tout est personnalisé, accepté par toutes. Toucher à l'icône à toutes, au moment ngonga na yo et des traces de vibrations ndenge ba olaksa wana. Voilà, au toucher à ngonga wana paf, ba komi toutes personnalisé. Toucher si eska ba komi toutes, au moment ya ngomo etie des traces wana l'icône dans les bons. Voilà, merci beaucoup, l'explication est claire, na banji au comprendre. Vérifier ngonga no, est-ce que ngonga no eza boy? Eza na des signes wana l'icône. So eza bongo dans les bons, t'inquiète pas, message eza ya yote. Mais so ngonga no eza na dessin wana te, toucher ngo sunde na lobi, toucher ngonga ba koma tout personnalisé, toucher côté ba komi tout. Et sili ekosala ndenge wana. Merci beaucoup. Tobeta li solo mais avant tout na repesa mbote, topé ba remerciement na biso na sponsor officiel ya des shows d'Enar TV. Ngoya Angola, Godé, Maman na Sissina, Deyo, Paris Défense. Et ça là, yo bien côté aux amis, pourquoi pas? Tout saluer puis abonner na biso nyonso sur des shows d'Enar TV. Na pesibino nyonso mbote. Kaka ne ozotalanga na télévision na yo, mbote journée et là mona libota na omobimba. Ceux qui posent ozotalanga na téléphone, mbote ya ebele, journée et là mona bino nyos. Nzambalo la bate la biso. Tu as qu'à solola, tu me qu'à comprendre, ma camboza na mokili. Tu beta li solo. Papa na biso abenga na des shows d'Enar TV. Papa lobi des shows, beta li solo pesa conseil. Papa lobi des shows, tokoba la bandoki. Yaya, tokoba la bandoki. Papa lobi des shows, beta li solo o pesa conseil. Papa na biso lobi des shows. Et ça, un problème et comme il y a na communauté, pour ma solo zo beta des shows, c'est très important. Batubele ba olanda o des shows, biloko zo lobeza makamuto zo mona. Biloko zo lobeza marambo salama. Ya on a lobi benga des shows d'Enar TV. Pesa biso ba sujet ya bien. O e komelio e komela ba misuste. Numéro na ngango wana gravé na WhatsApp, benga ngo kozwanga. Soko zwinga te. Rappelez ultérieurement au Kozwangai. Tobeta li solo. Papa lobi des shows na lingana kina congolaise. To lingani na congolaise. Kaka ne to kinda na mabala poto, mabala mboka libanda po ezaka poto te. Mabala ya mboka libanda. To ke na obongo po ezaka clair po bato ba Hollande des shows partout, 5 continents.
papa lingani na congolaise bolingo ka ndenge zaka mobali akevanda pa mwasi yaya nakolinga yo muta bikota kota mabala landa bikota kota mabala landa bilinga linga landa lisolo eza très bien na banjo comprendre lo mo na kati papa balinga na congolaise akekota na ndako ya congolaise chose grave papa lobi des choses depuis na kota pa congolaise au vie bloqué toza aw papa lobi vie et marche lisusu te vie bloquée yango mona bato mususu toza na poto mais ye vie ebongaka te mais toza na poto baninga ba osala ye pa osala mais vie ebongaka te baninga ba osala ye asalaka te vie ebongaka kaka te okota wa balongoli yo okota wa balongoli yo osala wa une semaine balongoli yo un mois balongoli yo yaya okobala ndoki yango mabalo tozo kumba na aka sans volonté ya nzambe yaya ba dégâts ebele yaya to tunaka nzambe na makambo nyonso biso ba oto si tolingani to sambela to tika ba couple na biso na maboko ya nzambe asunga biso bagafa boyezala te ata soki ezalaki to buka yango na nzela prière parce que Bible yango moko lobi tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ça dit to buka kango kaka na se ya comment dirais-je? To buka ka mabolongo pe to buka kango na se ya prière. Yaya betaka mabolongo c'est très important. Mokili ya mambo ebele nde to kuta na abo yaya to mona na bilongi. Kati mitema to yebanite. To mona na bilongi état d'âme to yebanite. Oyo to si to lingana to sambela nzambe yango na lobi to buka ka mabolongo pe to buka yango na se ya prière. Mais yo na no koti te kokota te yango to sala ba émission boy. Oye koma ki pa ba mususu. Yo lokoya na no koti te kokota te ekomela yo te. Papa lobi des choses na koti libala pa mwasi. To vandi na mwasi depuis na kenda pa mwasi oyo vi nange bloka. Vie marche akate makambo tout est compliqué. Or na kati wana makambo ezali landa lisolo oyeba nini ezaki na kati ya libala oyo. Papa lobi des choses to vandaka na mwasi ekokoma na moma moko boye. Ba ojo ya mwasi avivra na mobali moko kala. Po avivra na mobali moko kala après ayaki kobala na mobali mususu ba divorcer na mobali wana nde babalani na papa na biso siko mutapesi lisolo. Donc mobali wa za lokwa troisième homme na vie ya mama. Troisième homme nda pesi lisolo. Papa apesi lisolo. Papa abi de show. Eza na makangu moko azaka na ye liboso aye kofinga ye na ba ojo abimisi ba ojo na ye. Ba ojo wana atindelaki mwasi ndenge azofinge. Mwasi azwaki ba ojo wana apesi ba camarade pour le conseil. Ba camarade bazui ba ojo wana babimisi libanda. Ayebisaka mobali. Mena sima mikolo tango baye koswana na mobali na ndenge bakabwani awa. Alobi mobali na enda ayebisaki makangu na ye wana ya kala vie na ye. Yango makangu wana ya kala abandi kofinga mama na biso. Papa na biso abi de show. Ya kolobangana ke sola na makangu ne wana na façon nini? Azara makangu ne kala. Tango balingana kanga na zalaka te. Tango babanda bolingo ngana zalaka te na yebaka makambo wana te. E obanda ndeni nazwa makambo o toza na ye na ndako na kendo yebisa makangu na ye. Or makangu na ye wana ya kala ayebisaka même papa na biso kolo lisolo keba na mwasi wana. Mwasi wana aza na vie ya mabe. C'est-à-dire état d'âme na ye eza bien te. Makangu wana soolaka déjà na papa tango ba problème mo ebimaki bazo finga na tout ça papa bi na yebi pete ndeni bakenda ko zonga lisusu ya kosolola po makangu wana finga ye. Mais ojo wana ebimi epanzani po mwasi ye moko apesaki na ba camarade po na koluka conseil. Yango tolobaka keba na camarade, keba na pire akomaka pirate. Ba pire ye ba pirate ye, pire akomi pirate. Ojo apesaki camarade po camarade ayokane makango afingi ye, camarade azui ojo apanzi mokile yoki. Tango baye koswana na mobali lokwa bakabwanaki abi mobali o bazaki na ye, nda yebisaka makango. Papa abi de show makango wana tango babanda bolingo kalanga na ye tozaka te na yebaka ete. Mais par contre tango ba problème no bango ebimi makango wana yebisaki papa na biso kolo lisolo, ayebisaki papa na biso kolo lisolo keba na mwasi wana état d'âme na ye eza bien te. Tout ça awa. Landasko lisolo mona gravité ya problème yango na lingna yebiso. Papa lobi de show mwasi ayaka ko bala a divorça. Or mwasi a divorça na moi mais na butu libala ezali. Landa lisolo.
Na moi ba divorça mais na butu libala na bango ezo continuer. Yango tolo ba yaya mabala ya kokumba na sanko yebe état d'âme. Oke yebe état d'âme mutu boza déjà ndako moko ndo bandi komona ba mystique. Oke ndo yebe état d'âme mutu boza déjà ndako moko bosi boboti bana. Yango tolobi biso ba oto suite koti. To sambelaka nzambe. Ekomate to bebisa yango na se ya prière. Yango na bi foko buka ka mabolongo. Mais bino batuna nu bosalite yaya ko kota te ko salate. Tunaka volonté ya nzambe en toute chose. Surtout dans le domaine des mariages. Avant de se marier, demander la volonté de Dieu. C'est très important. Et là, quand on a mutu mwa qui parle, moi za la rater, biso to kumba na aka bolingo kwiti kwiti. Mais l'obitan bokoma na libala ba dégâts et bandi. C'est ça le problème. Yango papa lobi des show na landako ya trop beta li solo kebisa bande ko mibale. Bikota kota ya mabala okobala ndoki. Papa bi des show tolingana na mwasi tofanda na libala. Nzoka mobali wana ba divorça kinaye, ba divorça na moi mais na butu mobali wana yaka kolala na mbetu o tolala na mwasi. Ayaka ndenge nini? Lande explication. Papa bi des show na santaka soki tolali na mwasi. Ozo sentir na mbetu bolali deux personnes mais à un moment ozo sentir on dirait beaucoup mis 3 personnes na mbetu. Très serré. Or mobali wana yaka na butu koya ya butu ya kimutute. Azuya na butu comment bobenga on a kindo qui en fait baza na ba lien. Donc ko expliquer on ni mobali yaka na butu. Ayaka kolala na mwasi na ye na butu. Ça dit baza na ba lien moko ya butu. O mobali azonga na libala. Na moi bakabwana ba divorça mais na butu baza mwasi na mobali. Papa lobi des choses na sina yebisa mwasi na nga mais comment fait-il nga na ko bandolo tara mobali bozalaka na ye. Na lotara mobali wana tous les jours ayaka ka na ndako ayaka kolala na biso na mbetu. Mwasi apesa réponse te. Papa lobi des choses à plusieurs fois tokolala na butu ozo sentir penda tokomi 3 personnes na mbetu. Tant papa osituka na ndoto eza ndoto azali kola mbetu o sentir alobi o sentir entre ye na mwasi soki balali na mbetu. Espace et séparé bango mwasi na suka côté amir mobali na suka mbetu. Na katikati na bango mbale mutu azate. Mais soki alali azo sentir que aza collé na mutu. Ozo lande explication oza collé na mutu o sentir mutu aza awa. Mais tango la mukotali mutu azate espace eza entre nga na mwasi. Mais pourquoi nazo za la coller? Pourquoi nazo za la coincer? Na bazo tindika nga na suka mbetu. Or papa lobi des show ne na mona na butu ezara na ndoto. Yango to lobaka yaya. Faut ko mona ka ke na bandoto ndenge tozwaka bandoto, il y a des ndoto ko négligera te. Na lobaka pe na sima ba émission yeba ko décortiquer ndoto oki ko kanga pe batu bandoki. Nzoka ndoki azate. Ah, toza na deka. Yeba ko décortiquer ba songe. C'est-à-dire yeba ko limbola ndoto, sinon ko benga batu bandoki tandis que mutu aza ndoki te, il faut faire attention. Papa lobi des choses soki tolali na mwasi. O sentir tolali 3 personnes. Mais tant on a situka, tozaka angana mwasi, mais na 4 angana mwasi espace etikali. Ozo sentir naza collé, webi so olali na mutu. Oza collé penda na mutu, mayo baluke zate po mutu aza. Mais soko fungoli misu mutu azate. 4 ayo na mwasi espace ya munene. Siko nani azo kota na 4 wana. En même temps na 4 wana amonaka toujours mobali wana na bandoto elili na ye ezoya eyaka kokota na 4 na bango mibale ayaka kolala na mwasi na ye. Yango papa santaka toujours akomi kaka aosutuka boya sa akomi na suka mbeto. Bolala ye na mwasi bokangami, mais moment donné mwasi akomi na suka mbeto, mobali pa akomi na suka mbeto. Mwasi akomi na suka côté mir, mobali akomi na suka côté mbeto. Ebinde mwasi mobali balala. Mwasi alala toujours côté amir. Mobali na suka mbeto. Papa lobi des show na ye komona penda ke ye kokoma trop na bandi komona mobali wana ya trop. Na tuna mwasi asiliki incompréhension jusqu'à tel point papa lobi des show banda tolingana vie etambola raté. Vie est bloquée, makambo nanga esimba ga susté. Vie zo sentir que rien ne marche. Atuna mwasi esimbate na ba incompréhension ba problème a audio ndenge bimi. Papa lobi des show na kanga bisaka nanga na bima na ndako mwasi ngamoko mutabengana ngati. Pona tuna mwasi est-ce que comment kozala yona mobali wana bokabwana mais mobali azozonga na butu. Nazolota yi
tolala anu na mbetu nazoka muta pusenga na tikali musika yo tikali musika monsieur na lamuki muta zate mwasi no mobali bayokani te papa lobi des shows na bendi nzoto depuis na lungwe wana na sentir vie na nga mambo esai nini efungwami mwasi nazalaka na ye vie mabe mwasi akabwana mobali na moi divorce ya moi mais na butu bazo continuer ko vivre yango papa lobi des shows beta lisolo na minute mwasi na nga azo menacer nga na ndenga mukete akomi ko luka latsanga ba problème ndenge to kabwani na ye abandi ko luka créer problème po a étouffer problème ye banate alobi makango aliboso po afinga ye bongo papa na biso kolo lisolo nda yebisa yi makango papa na makango ba solo la te par contre makango yebisa ka ye mwasi oke kolanda ngam tunazaka ne liboso keba mon cher état d'âme na ye eza bien te yango papa lobi des shows beta lisolo biso tolingaka ka to mona bandeko ya bikota kota tokeba na bikota kota papa lobi des shows na minute nde na bengi yo na opeso lisolo na bima na ndako mwasi na kanga bisaka na bima na minute na sentir vie na nge zongi ndenge zalaka mais jusque là na tuna mwasi apesa réponse te et pesa potanage entre bango mbale mwasi apesa réponse siko lingolo bani ngana zandoki yaya des choix apesa ka masolo des choix créer masolo te nini yo koloba na kati nini yo comprendre à vous les claviers pesa biso ka commentaire nini yo comprendre na kati ya lisolo qui a raison qui a tort est-ce que ba pesa des shows masolo des choix pesi bino boyoka mais papa na suka lobi boye des shows pekisa batabi kota kota na oti ko vivre na mwasi o mobali na yaka na butu na moi ba divorça mais na butu baza mwasi na mobali tolala na mbetu na mwasi na butu tokoma misatu o suduka na butu otali na katikati na bino mbale za vide mutazate mais soko kangi miso o sentir oza collé na mutu quel phénomène yango papa lobi des shows beta lisolo kebisa batabi kota kota mokili oyo makambo ebele yaya avant kokumba na mabala tunaka pe nzambe toyeba ko tuna volonté ya nzambe yaya ba obasi bakota ba obasi babala ba obasi bavande sika moko Dieu est capable en tout sambela nde nzambe Dieu est capable tout est possible à celui qui croit continuez à prier pour to kwea na mansengenya te mais yo oyo kotina nute kokota te bino batabi kota kota yango to beti lisolo oya sana mato ya koyoka sai nini oyoki yaya oke kota na ndako batu bazana ba lien ya butu ba obomayo ya mona mibali mingi bakota mabala ya ba marque ya boy na sima mikolo mike okufi ti okufi po mari de nous ya ka kokota na ndako wana bakabwani na muime na butu bazana ba lien diabolique bazana ba lien ya kindoki tant yo ya okota troisième personne bango mbale bako se comploter na butu bako lia yo plupart abatu bakufa bakenda na bandako abasi esalamela bango boye oyo azana mato ya koyoka sali nini oyoki yaya zwa mayele yoko to kendaka oyebi eta dama mutu wana keba na bikota kota okobungisa bomoi na yo pamba voilà autre ngato lo bapona papa na biso angwana à vous les claviers pesa biso ba commentaire numéro de show angwana ezo circuler gravé na WhatsApp benganga okozwanga pesa biso masolo bien et ko sala pe bien. Partagez votre émission le plus important. Yaya, tout partager à masolo des shows. Pour nos codes des shows, aïe la rabino masolo, pour comprendre. Également, tu le bande comme moi si. Keba na bimema mema ya mibali. Oko mema mobali mususu également. Côté autaki, auti na banzela molili, boye ko banda na evi, aye ko bloquer yo vie, boye ko banda na evi, okomi malade, okomi ko bela, nzoko vanda na ndoki sanke yo yeba. Nzoko vanda na muta misala mabe, ovanda mutu mo azana ba lien diabolique. Vino peu qui koyeba, c'est-à-dire d'un côté c'est vice versa. To beti on pona ba papa, mais tiens on a vice versa et cause à la pepa na yo mwasi, c'est la même chose. Mobala eko kote lo na libala, aelio ba envoûtement. To lobi mibali nyon sauté, tant to beta kali solo, chaka exception, yoyoka zwa mayel. C'est ça l'importance. Merci beaucoup, aimez commenter votre émission. Et zala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Bonché, bah émission Isakoya. Puis sa réponse, ciao.